bandeko nyonso o bazwa occasion ya kolanda émission na nga na butu ya lelo. Ngande ko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or kande na lobaka so na yebo seke na ye ko betela bino lisolo ou bien na ye ko lambela bino. Lelo Mama Bijou d'Or na ye ko lamba te na ye ko beta lisolo. Lisolo na nga na ye ko beta lelo euti Londres. Euti Londres muta pesinga ngwa vanda en Allemagne alobi Mama Bijou beta lisolo ya copine nga. Na ye ko beta lisolo lelo ka pona kopesa bandeko na nga ya basi mayele. Kotalisa bandeko na nga ya basi ndenge nini mokili ebebi. Kokebisa bango na bamibali o bazolinga basi na Facebook. Papa na biso moko na kombo ya Bob Lorenzo aza kolinga basi na Facebook, aza kolobake ye aza mwana poto, aza avanda na France, akendeki na Togo, ake kokanga makuna. Papa na ngai oyo na kombo ya Bob Lorenzo atikala jamais komona poto. Donc ye avanda na Togo. Na yebisa kibino na lobi ke nga na otikala kutanga bakombo batu na ndenge ya mabete me lisolo o il faut na tanga kombo il faut na lakisa ba photo il faut na tia ba voice pona kopesa bandeko na nga ya basi mayele pona mokili eza ya kobeba. Lisolo na nga ezali boye mwana mwasi o na avandi na mboka ya Londres ka ndenge ezalaka mobali moko boye na Facebook na kombo ya Bob Lorenzo alingi ye. Ayebisi alobi ke wi nga nazala na nga na France mais na yaki na nga congé na Togo na ye ko kangama awa donc na ye ko kangama awa siko nazo luka na zonga donc tindelanga bambongo salanga boye parce que bambongo na nga ya séjour nyoso tu na yaki nango mbongo séjour esili parce que na yaki soki pona 2 semaines na sina sali 3 mois na Togo tindelanga bambongo tellement bakoma ye ko solola bien depuis février tina lelo to komi mai. Donc, babanda ko sola bien moi la mwasi la pe atombaki amoureuse ya papa na biso Bob Lorenzo. Nani moi la mwasi wa avandi na Londres abandaki ko tindela papa wana mbongo sa dépenser au moins 1500 € pour la kotindela papa wana bambongo. Mbongo suka uti ko tindela ezalaki jeudi a tindelie 380 €. Papa na biso na kombo ya Bob Lorenzo azana 4 Facebook. Azana 4 Facebook. Na Facebook na ye mususu atia profil ya photo moko boye eza na plaque ya France. Eza na plaque ya France yango na ndaza ko lingela basi parce que ce que moni profil mobile a telemi voiture plaque ya France on kanisa penza ke oui ya solo mwana mobile oyo avanda na France. Nzoka papa wana avanda na ye na Afrique. Azana mwasi na ye moko mwasi na ye azali togolaise kombo ya mwasi na ye Edith. Mwana mwasi wana komi komona ke trop c'est trop abokoli bana na ye na bambongo ya masumu mobali na ye ça fait au moins 5 ans a escroquer kaka ba fille na Facebook. Mobali wana musala na ye kaka ko escroquer bana poto. Mama na biso na kombo ya Edith amoni trop c'est trop bandisi ko benga ba fille wana pona ko bimisa secret ya mobali na ye o na kombo ya Bob Lorenzo. Ndeko la biso ya mwasi vraiment très déçu. Ndeko la biso ya mwasi azolela parce que azuku ko bimisa bambongo ebele bambongo oya poto bambongo ya pasi ko tindela garçon na ya kanisa ki ke wi na zu mobali na nga mwana ya France na sala makasi mobali yango azonga koto yo comme ça to continuer bolingo na biso na poto nzoka c'était pas ça. Donc ezalaki bongo te mobali oyo azana ye mobali ya escroc musala na ye ko escroquer bana basi. Donc awa na Allemagne balobi azala basi mibale. Na France kutu n'en parlons pas. Na Londres kutu n'en parlons pas. Donc azana basi ebele na Europe. Donc musala na kaka ko escroquer bana ya basi. Nga Mama Bijou d'Or na oloba mingi te. Natia na nu voice na ye, natia ba photo na ye. Après na ya na continuer ko pesa bino conseil. Ezaboui. Mwana mobali moko avandaka na ye na Afrique Bob Lorenzo Bogoni. Aza Congolais. Azali Mongo. Avandaka na ye na Kinshasa. Akota ba pays Afrique, ça fait 12 ans yango yo. Alukaka nzela aya poto esimbaka te. Akota Maroc na vi kaka ya coopération. Akenda musala nde baninga mibali bakendaka te. Ye Bob Lorenzo wana asala ba coopération ya batike o a Maroc. Ayiba na façon nyonso. Amona ki kopane ko revese balinga bakanga ye. Aye kokota sikoyo na Togo. Avandaka Togo Ghana. Akosa 1 mois na Ghana, akesa 2 mois na Togo. 1 mois na Ghana, 2 mois na Togo.
amivandisa na hotel moko boye na Togo, amiyesa monene apakola produit po eskrokaka basi. Sikoyo na periode oyo ya confinement asali ke azalaka na poto kosala bana basi ba demande soko ndimi ye mama nazalaka na poto confinement nakangami awa na Afrique nakangami awa na Togo vol ezate nakatani kutu mbongo nyonso namemaki nasali 3 mois awa mbongo esili selanga manda le mosa osele manda ameli ayibi nzoka avandaka penza na Togo. Batu kuna misusu ya Togo balobi asimbela ngo kisi azo dominer ba fille. Problème eza awa azana basi mibale na Allemagne, azana basi mibale na Londres, azana basi mibale na France. Ye Bob Lorenzo wana aza vraiment gigolo via menanga nde baninga bakendaka misala ya asalaka ngo te. Ya fungola compte Facebook azala bapareil ya bien azwi photo oyo atelemi asimbi appareil oyo eza na matricule la France atiango na profil Facebook nelere omona kaka osopani mbamoki azaka na poto ayebi poto te avandi soki 12 alukaka nzela poto yaka te nzambe akangeli ya baporte suite akotambola mabe na ye oyo azwi escroke bana basi bandeko basi bokeba Bob Lorenzo moyibi escroc. Dernièrement auti ko escroquer copine nanga moko na Londres. Fi wana aleli alobi na auto tindele $600 alobi nanga moni vol moko be pasomba biemba ngwaya ngaza kina posa mobali. Alia mwa mwasi wana mbongo wana azo serenye nango kuna na Togo azo liango na ba makangu na ye. Mitoki apasi ya poto. Vi Bob Lorenzo azo sa yangwana. Yangwana ba photo oyo ma bijou. Publier yango, publier ba photo oyo, surtout oyo atia profil la France. Yango vraiment eso bendele ba fille ebele. Na oyo telema lati chemise a pembe wana. Zwa penza ba photo nyonso publier yango, tambwisa yango, bana basi nyonso ba muna. Bob Lorenzo Bokoni ayebi potote. Azande na 4 sœurs na ye. 4 sœurs na emi satu babota mi liboso na moko ndalandie na sima bazaka na Belgique na France. 3 baza na France moko baza na Bruxelles. Bandeko na ema ye moko Bob Lorenzo aluka nzela ya poto ça fait 10 ans nzamba kangela ba porte wana yaka te pona mitoki ya batu. Azolia bana basi mbongo makasi. Surtout ba fille ya France. Azana bango kuna soki 2 ou bien 3 so saka na makasi. Na Londres azana bango de yango fi wana tindelinga awa copine nanga wana lobi bo beta pena lisolo oto kebisa baninga ona na sali ba aventure te. Donc asali soki 5 ans na musala ne ya ko escroquerie oyo. Donc alela ngo mbongo ndenge baninga bakenda misala ne ya yaka na ba compte Facebook azana de Facebook moko die beni Bob Lorenzo mususu Bob Bokonye boko yeba ka bomona ba photo na ye avandaka na Afrika yebi poto te ata mabela poto anyatango mukolo mota zo kosa bokeba. En tout cas eza conseil epesa biso nyonso mayeli. Poto atia matricule la France yango siko pena influencer la rabana poto. Dans ce talika profil ne ya WhatsApp omoni photo o atelema na voiture o atia matricule la France ayebi potote akoma na potote. Bob Lorenzo Bokonye azande na 4 sœurs na ye 3 baza na Bruxelles et 3 baza na France moko aza na Bruxelles. Ozomona ye wana atambola na bakoma ba sœurs ne baza na poto alukaka poto akota ba Maroc escroka sala ba coopération ba ticket asala ba kopedo avivaka na moyibi mo mbalo banda bota manano alia na mutoki na ete avivane kana ba coopération zaki na Maroc kuna za osala ba kopa ba billet o ya ba internet wana bakosa elo ticket of machine ise bakosala ba kopa biloko andako wana alongwa na kopa lera yoko kota Togo après sikoyo akomi kosala copie ya Facebook koscroquer bala basi à partir ya photo onde zanga te. Ba photo nyonso na tindeli yo lakisa ngo lero kobeta lisolo lakisa ngo na YouTube bala basi ba mona ba funga mamisu Bob Lorenzo Bokoni. Oui bandeko na nga tuka bino moko boyoki ba voice on na teli bino ezali ya copine
ya mwana mwasi avanda na Londres copine ye mutaza na Allemagne de mutabenginga awa abenginga lelo pona opesa nga lisolo lobi mama bijou beta lisolo pona ko sauver bana basi o nani bakwei na motambu ya papa na biso Bob te ya Bob Lorenzo nga moko na beta ki Bob Lorenzo na bimisi photo oyo na beta yango na Facebook na bimisi Bob Lorenzo yeyo bozomona bien te na hotela na nga bino yango na suka. Après ba eko yebisa nga balobi ke oui mama bijou azali na 4 Facebook azana 4 Facebook na ye mususu profil na ye yango oyo atia plaque ya France atelemi na liboso ya voiture yango eza na plaque ya France soki a dragué au fille ya poto alobi ke nakangami na nga lelo nakangami na Togo ba confirma oyo pona épidémie oyo ya corona nakangami ça fait 3 mois tindelanga mbongo a séjour esili tant yo mona profil bobi oui ya solo penza mona poto nazwi parisien soki azongi France ngana ye bolingo photo mususu yango oyo azana ba Facebook ebele tata oyo ba photo yango oyo nazana ba photo na ye ba photo nyonso tuna kotiela bino mwana mwasi oyo na kombo ya Edith azali togolaise yende mutakomi ko benga lisusu batu akomi ko benga ba fi oyo surtout Bob Lorenzo aza ko déranger pona koyebisa bango ke na lembi masumu na lembi kolesa bana mbongo ya masumu mobali nanga aza na ye escroc ça fait au moins 5 ans musala na ye ko benga ba fi ko escroquer ba fi ya poto donc akomi ko bimisa ba vérité parce que alobi alembi photo na ye yangoyo aza togolaise kombo na ye Edith alobi alembi ki escroquerie ya mobali na ye bandeko nga mama bijou na lika na pesa bino conseil mokili o eza vraiment malamu te mokili esi ebeba ndeko nga ya mwasi na Londres na opesa yo ka courage parce que bakati yo maboko te ozalaka na ona poto ya azalaka na Afrique tikalaka ka ko souffrir ka kuna yo continuer vie na yo mais sala keba donc babala mususu esalamaka nango na ba Facebook et puis libala ngo ekoli mutu musu akomona kina mona mwana mwasi kitoko alingi opeta musu na ndenge ya bien mutu musu pe akoloba ke mwana mobali o bolingana na bino ya malamu pe ko kina ngo kozala mais la plupart eza nango ba aventure eza nango ba jeu baza ba escroc donc soki azwi yo na ba modèle ndenge ba osenga mbongo na kangami na Togo soki azwi na ba modèle bongo ta koyiko zota musu na modèle moko boyeke bokomi ko solola koyiko zota musu na position moko ya mabaka ngi yo photo après asalelo ba photo montage a publier yango ou bien koyebisa alobi pesanga mbongo so pesinga mbongo te na ko publier ba photo na yo ba photo montage ya ndenge pe ya kimotema mabe ezali ke oui eza na batu mususu bavanda na bango boye balingana na bango ka yo te babeteli yo boule basaleli yo ba photo montage ale babalancer yango na kotindelaka batu na ba WhatsApp wana ezali nango mais o mususu pe o nga mama bijou naza koloba ke modèle oyo ya papa na biso Bob soki Bob Lorenzo makambo asali tata ya boye pona asala azwa yo photo asala o chantage namoni te loko nini oyo papa wana akoki kozanga kosala parce que aza na ye escroc 5 ans asala musala wana pour le moment akoloba o corona akangami na Togo bongo avant banda ekoloba nini bandeko nanga basi bosala keba Facebook ezali ya kondima kaka bindima te mutu avant kondima litoi na ye il faut koyeba il faut kozwa temps ya koyeba ye parce que à part papa oyo soki Bob Lorenzo ba papa mususu bazali ebele moko abimaka na kombo ya Samuel Eto'o ye pasala batu ba je makasi ngai asasala nga je akomeli ngai na messenger oh madame tu es courageuse babilo mwande wana après moi j'ai dit nazongiseli oui merci namoni Samuel Eto'o kombo Samuel na koti na profil Samuel Eto'o ngabi oh Samuel Eto'o biso to toyebi Samuel Eto'o aza joueur munene ngabi Samuel Eto'o na bon nazalaki déjà na seki parce que moi na yebi na ngaba makambo oyo parce que zaki mutali bosote asala nga ba jabongo papa na biso wana Samuel Eto'o ay ko continuer lisusu ko komelanga oh nazana ba biloko na nga ebele na là-bas chez vous là-bas tatu tu es congolaise ngabi oui je suis congolaise
wabi oui nazana babiloko na ngai ebele na uti kutu Congo babilo mwa ndengwana kutu nazana don nazoluka mutu nini na ko confier ye ba misala na nga kuna na mboka na bino na Congo. Moi j'ai rigolé moi na sekinga bita moi tata wa kansanga mona muke na sekinga bia bon ozoluka mutu et puis après mutu ngoki moi ngana oto ebani te kaka boye soki 2 jours pesinga bonjour, moi aussi j'ai répondu bonjour. Après ebisanga que je suis courageuse opesanga confier nga babiloko na na raisonner. Après mu commencer ko komelanga yo ma sœur tu vois nakanga miso na mboka na ka bamboka o batogo balome o bamboka o bamboka Ghana bamboka mabe o nakanga mi côté kuna moyena kende soki non nazana Afrique du Sud ya nazana Afrique du Sud ba carte na ngai tikala ki na États-Unis papa na ngaza na mboka na biso papa na ngaza maladie. Est-ce que ma sœur tu peux m'envoyer on appelle ça yo papi code moko boye soki ya 1000 € otindela ndeko na nga mo aza soki na Gabon soki na Togo otindela ye 1000 € comme ça moi soki na komi na États-Unis je na zongisela yango fwade ebi kende ndenge na bloka tata wana na bloka ye na bengi garçon moko boye ya Molière to solaka na ye bien ngaza na ba camarade bana mibali donc copain na ngai nazala na ba copine na ba copain aza journaliste na nga donc so na kiti na Congo ye mtu asalela nga ba reportage Josué Molière na bengi ye na yebisinga Josué tala likambo abi bijou tika moi sinanga awa Blandine eto wana uti kolinga Blandine eto wana lobi na Blandine atindela ye $100 tala tina ba niveau tala kombo ya joueur ya munene makasi mutu azwa asalela yango ba Facebook pona kokosa. En tout cas bandeko nanga ya basi bokeba papa na biso oyo Bob Lorenzo aza ye mokote mususu Facebook mususu en tout cas ya nanga José Makila basalela e Facebook nzoka mutu ayebite ke wana za famille alukinga na ami. Moi ngala kanisi kinga bi oui parce que nazalaki liboso ami ya grand frère nanga respect papa José Makila nazalaki liboso ami na ye tango na ye ko changer compte mususu nazala susu ami na ye tenga bio ya José alukinga ami na yambie na mona après 4 jours 5 jours Facebook wane komelinga lobi na yo en tout cas tu es belle comme ça ya José Makila halobalanga tu es belle ngabi wala esasko baje ngabi ya José nazo bengo sikoyo nazo jina bandisco ko sala mutu wana ki net na yebi ngabi taba Jozo salanga ça c'est là José là ozolo ba c'est mon frère à moi donc papa wana ava kutungana bloquer ye sa bloka kingai en tout cas bandeko langa basi bokeba internet oyo ezala ngo malamu ezala ngo pe mabe donc soko zo mimoni sa babilongi na ba internet yeba ka ko zana mutu aba problème mais il faut zala ka bijou ata likambo ye koto lekisa ngo koto likambo ye koto lekisa ngo koto et puis soki o tomber na ba je ya ba azio lipeka boye asa ela ba photo montage asala yo boye pesa mbongo ko pesa te bande ko langa ba sinde bozo yo ka ko pesa te likambo ebimaka nango pe sila kanango ba oui ko salela o chantage basali e ko umela libela te ko pesa te nga mona yebi pourquoi moi je dis ça parce que ya kimote mamabe ezalaka ka batu vanda na bango bazuyo basaleli ba montage et puis ba komi ko tinda batu benga ye senga embongo sala boye. Moi-même je sais pourquoi je parle comme ça. Donc soki mutu ndeko na moko ya moi so kutali na baje ya boye ba komi ko senga mbongo ko pesa tata enkate pona nga penza soki bolobi bongo ata 50 cents oboko zwate. Bon zote kama okutu na yikoloba na ede bino to banda ko publier yango. Na ko sala parce que basala aka ba star. Pour basala o likambo bon il faut d'abord star pour basali bon parce que so basali na bango mutu mo avant na eta msusu na avant na mboka mo boya yebanite. Omote ça na impact c'était basala na basala aka ba star. Bon limbisanga na bimi vraiment na moi sujet na pesi bino ka mo ba exemple ya ba kombo soki mi ba lemisatu. Oyo baza ko sala bakombo mibale o baza ko sala lokola papa na biso Bob Lorenzo oyo en tout cas bandeko na nga ya basi
bokeba mokili eza ekomi mabe. Mama na biso na Londres na yebi te soki yo nano yoka ba makambo bongo te. Donc copine na yo alobi ke balobi pare azalaka na bakisi na ye. Oui, bamboka wana bazali bakisi eza ebele. Bakisi eza ebele quelque part peut okoki kondima ke oui asali yango na kisi. Mais il faut qu'à cause de la maille, pour na kisi est dominé mutu, il faut yo moko pe ozala faible. Parce que ceux qui bongo me batunyo surtout, ata moi na vernis azotia yo nini ver, azotia yo vernis akoki pe koya ko dominer yo. Il faut qu'à cause de la makasi, cause de la faiblesse, ba réseaux sociaux eza vraiment nga bijou na conseiller mutu te ko linga na réseaux sociaux. Ce mobile ya lingi yo, yebisa ye oui nzamba osunga un jour to romonana. Parce que assurance penzi ezate. Assurance pedi ezate na réseaux sociaux bo limbisanga ezana batu mingi o bazwa na bango chance bongo oui gloire à Dieu ozui chance ozui mobali na Facebook wana vraiment ezaki na oka libala na mais la plupart ya bato bazo sakana na ba fille en tout cas bazana ba okaka ba escroc bino moko bomoni ba photo bino moko bomoni ba voice papa na biso o na Bob soki Bob Lorenzo mama bijou d'or na éviter soko okutana kana vidéo nanga. Conseil mama bijou d'or pesa yo luka musala mususu parce que musala oyo zo sala eza nango na avenir te eza nango na ba avenir te parce que balobi ke mbongo okoma boye o escroquera mwana mwasi moko boye soki ya togolaise nde akomisa otina niveau oyo okoma. Donc mususu kutu soko lie mbongo na ye olia tika yo na liboma o batika yo na escroc ya makasi oyo akoboma yo. Luka mbongo na ndenge ya malamu na moni ba photo na yo. Oui papa na nga Bob en tout cas nga lazo nga eta ke ser na yo soki koyoka ka nini parce que ozali mongo ozali na yo congolais okende na yo kovanda soki na Togo na Togo na Ghana. Donc musala na yo yangwana ya koesko kaka batu mais soki koyoka ka okoyoka émission mama bijou ngai na opeso ka conseil luka musala mususu parce que wana eza musala te mbongo eza pasi mutoki ya baser na yo oyo za kolia. Donc eza ki complexe parce que soko bimaki na yo pe ozoluka na yo mwana mwasi ya poto mi bima na modèle oyo zali parce que na ba photo na yo oza na yo mobali parce que mobala mabende mama bijou lobaka za na yete oza na yo normal bima na ndenge na yo ke oui ozala na yo na Afrique ozoluka mwasi na yo ya poto peut-être okoki kozwa parce que esalama nango mwana mobali ya Afrique mwana mwasi ya poto balingani na bango pe abengisi ba aye na epe poto esalama nango wana eza ki complexe eza ki muyibi moko ya kibuzo baluka musala mususu ube soko lingi mwana mwasi ya poto linga ye na ndenge ke oui ozalaka na Afrique après olingi mwana mwasi ya poto bosali bolingo na bino ke o bandaka ko escroquer bandeko na o ya basi. Donc 99 jours ezalaka ya muyibi, un jour ezalaka ya mukolo likambo. Donc yo a aussi sambwe batu nyonso tu bakoyeba yo parce que mwana mwasi ya Londres alobi abengi atindi maloba ke babiyebisa mama bijou abeta lisolo na ye ndenge moko pa koluka mama mususu bakobeta lisolo oyo ya papa na biso soki Bob Lorenzo oyo pona mokili mobimba eyeba et puis ba fille nyonso tu bazwa mayele soki mutu oyo Bob Lorenzo alukio na ami sala attention parce que aza mobali malamu te aye wana pona ko escroquer bana ya poto. Donc elo mama bijou do na ngai kana loba yangwana na yebi te so na koki ko bakisa nini papa na biso ayebi na ye poto te na kombo ya Bob Lorenzo ayebi na ye poto te aya na ye danu poto te avanda na ye na Togo avanda na ye na Ghana bamboka na ye yangwana sala ba Facebook na ye soki 4 mobimba moko azana donc azali liboso ya voiture plaque ya France. Donc yo mwana mwasi soki alingi yo ayebi soki nazalaka na France nzoka azalaka na ye na France te mikolo yo na munoko na ye eza ke wi na kangabi awa na Togo parce que corona parce que babiloko mwa ndenge wana mais sali 5 ans na musala na ye ya escroquerie. Je sais pas liboso soki abandaki koloba nini. Donc bandeko na ngai ya basi bosala attention na mibali oyo balingaka bino na Facebook. La plupart bazala bango ba mibali malamu te parce que
bien moko déjà yango na uti kotangela bino papa moko abima na kombo ya Samuel Eto na uti kotangela bino Facebook mo lisusu basala na kombo ya ndeko nanga mobali na uti kotangela bino. Donc il faut vraiment tout ça la attention soki na yebaka peut-être papa wana te da bande ko soigner ba ah nani oui mais ko sala ke mama Bijou ayebi ezaleti ba saleli siko ya nanga mobali ya de ki Facebook siko ya de ki abosa ni ayebi na ete keza Bijou. Après, il y a un mobile, il y a le lobby, oh Bijou, ah oui, je t'aime, et qui n'a aucun mot. Et ça va bien au monde, tu vois, au sali Facebook, na combo ya mutu, ok, ko linga le susu ka mutu, oh ya yebio, oh mutu a yebi kolo combo wana, kolo photo wana, donc après obimi nani, obimi zoba. Bon ça la attention, mokil ezali ya kobeba, ezala ba je musu ezala na oka pona qui jalousie ba yoki o motema mabe basali oje vérité ya kana oka malembe mais comme kana okaka ezala ba mususu pe baza okutana na ba makambu oyo mala basi na mibali parce que ezaka basi te mibali pe baza okutana na baku ebele ya batu baza ozwi mwana mwasi bobe na Facebook uzokaza na ye ta mususu mwana mobali asali o baje suka aye ko yebisa okay nazwa ki ba photo tindelanga mbongo soko tindelinga mbongo te na ko partager ba video na yo na ko partager ba photo na yo bandeko nanga to sala keba to yeba ndenge ni to koki kotambwisa masolo na biso na Facebook masolo na biso na ba réseaux sociaux parce que mokili ekomi na suka. Mama Bijou nga na pesa nanga ka conseil ekenge felom papa na biso o na kombo ya Bob Lorenzo azali gefer lish o badoch baloba. Donc boke bana kombo oyo soki mutu moko alukio ami Facebook azana 4 Facebook na kombo ya Bob Lorenzo zala na ye mayele yeba eloko nini o Bob Lorenzo wana koloba soki pe vidéo na ngese kutani na parmi basi oya esroka parce que balobi na mana zala mibale awa. En tout cas na pesa bino ba mama ka ba courage ezala nka ba ber ezala nka mokili kunyo soto ezala ate ki pona elembisa mutu ezala ba kumsu ya ka pesa mutu mayele. Donc c'est ça ozuna yoka bozuna bidoka mayele mbala simana asi bo sala yango lisusu te na pesi mbote na ba bone na ngatu ya bidor suivi mama Bijou do alinga bino mingi na pesi mbote na famille nga famille mosi mama Bijou do alinga bino mingi na pesi mbote lisusu na ba copine na nganya so bisika surtout bozali. En tout cas mama Magi soko zalaki me ozali na nga pembeni mama Magi na Belgique na pesi mbote na mama Bijou la blanche parce que na yebi ke oui yo landa ngati na ba commentaire ti na ba j'aime na pesi mbote na mama Leki Mado spaghetti na pesi mbote na Ariane na pesi mbote na Fatou moi c'est papa Jean-Marie na Belgique na pesi mbote na ya Lili Bessa na Belgique na pesi mbote na Zizola Gisèle quoi maman la biso Gisèle na Colonne. Donc maman Bijou alobi bo partage ba vidéo nanga bo emaka ba émission nanga naza besoin ba j'aime na bino naza besoin ba commentaire vidéo oye ka pona kopesa bandeko nanga ya basi mayele bo sala attention eza na mibali mingi bazolinga batu na ba Facebook baza mibali ya kolinga te. Donc bozala mayele. Donc c'est ça, c'est la vie. Bye. Oui na bosani na lina lo balabino ka ke oui vraiment ba photo yango na tieli bino botala. Et puis na lingla pesa lisusu mbote na mama na biso ki jabron quoi mama ya première classe na bosani yote na bosani mama Mejete na bosani mama Jolite na bosani mama Magite na pesi mbote na batunyo surtout ba yebi Bijou na ba o ba yebi ngate parce que mama Bijou do alinga bino mingi bo continuer ko s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais déçu parce que mama Bijou do ye apesa ka abeta ka masolo e pesa ba 1+ mama Bijou do alambaka nazala besoin ba abonner na ngabo mata parce que mama Bijou do so ba abonner mati mama Bijou do za pe na courage sala na ye et puis cassette oyo bo panza po e pesa ba fi mayele bazwa mayele ke Facebook ezali très dangereux mutu nyonso surtout na Facebook ezate ke soki alingi yo kolinga ye te avant kolinga ye il faut koyeba ye malamu. Donc ba photo yango na tieli bino botala.